Naza kosenga eloko naza kosenga ba reconnaître biso parce que toza ba monument ya mboka oyo tozali ba icône na mboka oyo na ba pays mususu batu lokola biso bakobwaka biso te po Jésus pe asala ba œuvre wana molimo mosantu moto ekitelaki ye soko otali bien Jésus faut aza reconnaissant nanga africain ndeni bobana Israël bakufaka nzala bazalaki susu na eloko kolia te bakimaki wapi n'Égypte te n'Égypte ya soko biso toboyaki bozonga na banzala na bino nde babika sikoyo ntango bakimi na Jésus na Égypte soko biso toboyaki Maria Joseph bozonga na mwana na bino Jésus ndakola ntango Maria na Joseph bavandi na Jésus awo tosengaki Joseph condition tosengaki Maria condition. Comment se fait-il pas Jésus pour appeler ça yo condition? Maître alobi nanga koma gâteau. Ngabi maître impossible. Pour alphabet bandana bandiko tanga ngoti na suka na moni lettre G ezate. Bo G ezate na koma gâteau ndenge nini? Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote, bonjour partout là vous êtes. Bozuli Bakuya pour l'émission. Nabino Kande Tolobana Congo Winner Télévision. Donc on est là pour servir bino biloko nyonso bozaka nango posa. Oyezwami bino ndeko na bino ndeka tolobaka l'homme à la taille SAD dans le Lumumba. Donc bambote na bino là je salue balobi Mama Pépé de Paris. Donc en place aux Ali gros bisous na yo mama. Pourquoi pas à Mama Saraka Bunj balobi moi soit les kingolo na mwindo donc depuis quelque part donc yo yebi pourquoi pas balobi Fabrice Kabunj pourquoi pas balobi famille Mbala Mobimba mes enfants je vous aime beaucoup donc gros bisous na bino na bana nyonso ya famille Mbala sans oublier balobi Irsil Nim place aux Ali bambote na yo pourquoi pas balobi Ninel Okemba, grande sœur propre, ya Kati ya bureau, donc ceux qui n'a bossani, c'est qui n'a sali les sumba, lobi Priska Okemba. Donc, bambote na bino place bozali, j'espère que boza scotché toujours na Congo Winner Télévision, bah être biso tolobaka car l'actualité nous oblige. Pourquoi on dit ça? Parce que biso nde to tambola ka pour actualité zali, ceux qui actualité zate to tambola raté to vandara na ndako boyebi que Congo Winner Télévision to yela rabino ba information toujours il y a bien peine à soux. Toyena toujours dans l'actualité na bisonde toloba ki lelo toza na ba comédien. Pourquoi ba comédien, ba artiste comédien bazo sila. Ba artiste comédien bazo sila entre bango na bango bazo bomana. Bango na bango baza ko tela na ba poison. Bango na bango bambasu, bango na bango ki mutema mabe. Nalobaka souvent tant yozo tela muninga poison. Pour na succès yazo sala. Est-ce que lelo soki ya tie mutu na se? Est-ce que yo kozwa succès na ye? Oko remplacer place Yazalaki. Bon se posera la question dans bino moko ba artiste. Tcheko akufi, yo telie poison. Est-ce que yo peut comment que comme Tcheko, to intelligence ya Tcheko e comme pas na yo, to succès Tcheko azalaki nango e comme pas na yo. Talande to bo manatina. Contrôle faut yeba kuto tuna ke Tcheko azalaki na succès. Tcheko azalaki mayele. Est-ce que loko nini ko sala penga pena koma lokola Tcheko? Te na pousa na pemena Tcheko na tuna Tcheko okoloba nini ala action ndenge nini stratégie nini sala po ya koma na niveau ya koma nango. Yo luki o éliminer. Ndenge yo éliminer. Je pense pas que yo za Abraham. Je pense pas que yo za Jésus. Je pense pas. Mama Kalunga poisonné. Mais oyo nga na yebi na époque na biso ya ba papa na biso tong ba sala ba biloko ezalaka te. Mais souvent zo totali ba jeune ba mikolo yo ba ina mi pepe moko ya poison mi pepe moko oyo kapena succès ya courte joie. Une année 2 ans et sili nango. Pourquoi bo la nini ozana vina ete yo nde côté tata te mama te aliaka na ndako na yo te asala ke lokote o tela muninga poison ndeti mama Kalunga abokoli bana na ye na musala na ye succès na ye sali ke lelo azala mama Kalunga okotela e poison po ozwa nini okotela e poison po ozwa nini bandeko nanga. Mais yo mutozo sala ba jeu wana to bozali sanga lobaki nzambo to sambela kaza ya kokufa. Aujourd'hui je suis pas seul
Nazana invité langa toujours na Sarabino a dit d'akenda koluka ba invité pendant la fin fond. Nazana papa Mafura. Donc toko solo la un peu moins ebelé. Peut-être temps mususu ngai na lobi kaka oyo kombo wana me yemoko ko se présenter. Boyo kasko kombo na ependa ezalaka nani. Bonjour. Bonjour, mais normalement ndenge na lobaka bonjour ezalaka mbote te. Eza mbote tende. Ah, bonjour eza soué, ba souhaité bonjour. Mais soko ezalaki mbote nde ba catholique basambelaka. Je vous bonjour Marie, mais basambelaka je vous salue Marie. Mbote eza salutation. Tout d'abord, je dois me présenter. Je m'appelle Mafura Sandemi François, petit à confiance ya Nzambe, tata leki ya Yesu, porte-parole céleste na génération Oyo. Nouveau-né de Dieu dans cette génération. Oyo aye Nzamba tindi ye po akango la vérité et pas ya batu. Po ndenge pe na okango la vérité ba pasteur ba tsali na Nzambe bo yinanga ite. Po batu bazalaki contre Jésus ezaki banganga Nzambe. Po Jésus aye na vérité bino bozo kosa bandimi ngani bo kusalilie complot. Ah bakanga ye baboma ye. Mais likambote po baloba la vérité finira par triompher. La vérité finira par triompher. Pong na ngai nde na vandi awa nasengaka na Jésus te. Nasengaka na Jésus te. Sengaka na nani? Nga nasengaka na Nzambe mokeli. Parce que Jésus kolonzoto a déclaré tata oyo tindinga na sala pona nga na sali yango na kokisi yango. Nga yeyo na silisi misala na nanga. Nazana nga ko yako peme paina na yo. Mukola suka lobi na kena nga ko pema pembeni ya loboko ya mobali yata. Bo ata na za zoba ngo kolonzoto a déclaré sisi misala ke ko pema. Na déranger ye. Quelle réflexion. Mais alobi na ngai atiki nga pamba te. Atikeli nga musungi na nga molimo mosantu. Po Jésus pe asala ba œuvre wana molimo mosantu mutu ekitelaki ye. Soko tali bien. Jésus, il faut se reconnaissant en africain. Comment ça? Mais quand un peu expliquer biso. Yom doza la reconnaissance par rapport parce que y a za mwana tata yem tabatinda kepo akufa pona masumu na biso comment que Jésus cause la reconnaissance pona yo. Mais oyebite ke mindele ba chanjaka histoire balinga te ke noira za liboso. Mais expliquer biso na ndenge ni. Jésus, soko biso ba africain nda bota mapete nda akolate. Ndenge ni. Bobana Israël ba kufa kanzala. Bazalaki susu neloka kolia te. Bakimaki wapi? N'Égypte te. N'Égypte ya. Soko biso to boyaki. Ah bozonga na banzala na bino. Nde babika, nde bakufa te. Jésus alinga ko botama. Ale Jésus a botami oh bobo mabana nyonso de 0 à 5 ans. Siko Maria na Joseph lerba yoki ndengo na tokima. Bakimaki wapi? N'Égypte. Égyptien ba mo baboya ke baza africain. Wana ba égyptien lelo vrai égyptien zabiso ba noir parce que c'était les égyptiens c'était les noirs pharaon était noir ozomona alors bakimina Jésus en Égypte sikoyo tango bakimina Jésus en Égypte soko biso to boyaki Maria Joseph bozonga na mwana na bino Jésus ndakola Jésus akoli de grâce na biso ba africain tango Maria na Joseph bavandi na Jésus yao tosengaki Joseph condition, tosengaki Maria condition. Comment se fait-il pas Jésus pour appeler ça yo condition? Hein? Il faut que bini la ye, ko yembi la ye, ko ça bo sikoyo, hein? Maria na Joseph, ba bini la biso. Faut reconnaissance wana ezala. Faut reconnaissance. Même ba petit nanga baza mwana nga za na mikili kuna, hein? Bilton Fambo. Na Emma Mawele. Bayebi, Jésus faut sa reconnaissance. Na biso. Po makambo ya Nzambe zo kende na ba tripotation. Ndenge ni na ebite papa mafula. Est-ce que yo tanga la Bible bien? Nga eloko ka est compliqué nga ke comment que Jésus cause la reconnaissance na ba africain. Bo bandani baboko la ye. Aboko mi wapi? Il y a déjà Saint-Esprit, il y a avec ndena bo moto boy mais en réalité c'est lui-même Dieu. Aza Saint-Esprit te. Aza pe Nzambe te. Poso kwa zalaki Nzambe alinga koloba lera mataki alinga koloba nazongi epa na nga mais alobaki nazongi epa yata mais moi na lion zaka lion hein
mwana lion aza lion ta mosusu tata azalaki makasi mwana aza faible. Elingi oloba lion azalaki makasi mwana oyo aboti aza faible. Ozomona. Donc makambo nzambe ba tripoter. Soko otali bien, hein? Yesu. O bazobelela Yesu. Hein? Abengamaki père spirituel te ou bien chef spirituel. Na yebite soko na kosi. Bo tanga contexte mubimba na Bible. Jésus abengami père spirituel te, abengami chef spirituel te. Ngape na boya kango na mutu mukili akoza la chef spirituel na ngati. Akoza la petata ya molimo na ngati. Parce que mukomusuza kotelema devant cher akoloba biso nyonso na sena tangu toza batu ya masu. Bo yo mutu masu moza la père spirituel nanga. Hein? Place au memangai. Okoma bungisa mo makambo ebele place au memanga. Hein? Ya Orlando pamba na bosse na makambo bibi. Père spirituel. Hein? Azobenga ma père spirituel. Mukolo mundimi na yako kufa akotuta tolo te. Olia tuta tolo ngai tata na ye ya molimo. Ndenge mwana na ngai ya molimo akufi awa. Molimo na ye yo pe mepa na nga ekomi o molimo na ye pe pa nkolo. Bupuru kwa wanga ni molimo o yaza kotutila tolo. Mais yaza tata ya molimo. Efandi même ti akufi. Soko talibie makambo nzambe ekoma na tripotation. Po eza français na loba mabe na loba malamu talinga te. Nazaka na complexe français te. Saloni. Français na kenango wa. Nzamba lobi sepela ndengo ozali. Sepela na makambo na pesi yo. Kolula ya maninga te. Tala ndenge to lula ya baninga. Afrique eza calme. Nous ne vivons pas tel que Dieu nous a créés. Mais tu parles aussi français. Je parle français pour les soucis de Minerva que mon père a payé. Oui. Mais ça ne m'intéresse pas la langue française. Ce qu'on y est intéressant. Lingala, Kikongo, Kiluba, Kiswahili. Ça, c'est mes langues. Mais souvent, peut-être que à boy, ba foutre leur minerval na école jamais tout temps lingala, tout temps swahili, tout temps toujours français, ba calcul nyos tout ça en français, bilon nyos tout ça en français. Comment que yo c'est plein en français? Sino bana lelo mutu botangi na français. Biso tozoko tanga lingala na français. Hein? Biso tozoko tanga lingala na français. Neti lelo zoloba, oh, kene sombilanga mungwa. Mungwa eza mungwa te. Eza na lingala nango ya solo. Sombelanga monana. Moni mungwa. Hein? Na lingala ya solo. Monana. Et puis pe nzambe afashi. Na bato basengilaka yembongo. Oh, bo kabila nzambe. Bo kabila nzambe. Nzamba bando koma bambongo na ye. Oh, kasi basengilaka ngo yeti. Basengilinga mbongo na église wana autant. Basengilinga mbongo na église wana autant. Nzambe azotala na ye. Mukola ko sale vantere. Oya kozana manka a etali ye. Ngana problème te. Yango somona makambo nzambe komi na tripotation. Bazokufa pe na banzembo na bango bazoyemba na église. Banzembo nini parce que yo na comprendre de tipo na habité basala nzambe basala oni église sala oni po nga kunina poser question te mais obando take malama basala nzambe nazo comprendre te makambo église sala oni nini ozwi kuku na to promni te makambo nzambe ponga na voyage pa nzambe mais na mona ye nanu te na yoka ka ye ko yoka po mona ye il faut kufa hein ozokende église nga bika si papa tokende akumisa yo te tokende tozwa mateya abi oh petit kokende lisusu te nzambe ye mo mutu alobi na nga apekisi nga alobi petit kokende su te ye moko nzambe alingaka batombola ye bakomisa ye omoni yango nde bozokosa bato kotosa nzambe l'obéissance. Celui qui obéit et celui qui se sacrifie, celui qui est plus grand, celui qui obéit. Pour sacrifier, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Kasibino, oh pesa mabonza, na sala jeune, bolinga ko sala ba jeune, ba vieux, bo sala kate kaka jeune. Hein? Bukoni bo sala vieux. C'est nzembo ni sepelisa ko te pona mono soulever mon point wana. O pesa ko na kanda na banzembo to lingo yembela nzambe. Bongande na vivre pona nini? Po nzamba pesa nga mutema te. Makanisi nyonso zo ya wapi? Na mutema te. Ya mabe na mala. Bo sikoyo nga nzamba pesa nga mutema na ke kusuko déclarer pa na ye. Kamata motema nanga nyonso pona yo. Siko nzambe soka zu mutema nanga nyonso na kufi. Foti na ye. C'est kazo mutema. Mais yango na lobi ba yebisa bango ba yemba kango boye. Batika ba ventir.
kota na motema nanga na molimo na yo natambola ndenge olingi ponga na longa nyonso. Ozomona yo zoloba bazwa motema. Que veut dire kozwa? Bazwa te. Que veut dire kokota? Kota. Raisonnant peut un jour que le banzembo yeminengo corriger ba yemba nzembo mabe. Un jour pour raisonnant que okota studio pour ça la nzembo na batu pas comprendre que au tel sa bango nzela comment on peut prier, comment on peut chanter, ba yeba ilo ni ba ça. Hein? Na kokota studio. Et puis pena nzembo mususu bazo kufa na buzoba. Azo yemba ngo pena sengwa. Memanga na likolo. Molimo mazanta memanga na likolo. Nzoka zo luka liwa. Yesu ava mata likolo asalaki nini? Akufa kiti. Bozolo boli wangu yebo ndenge nini? Orike liwe ye na banzembo na bino moko na ba prier, bozo prier pona ba posa na bino. Et puis pe fuko yeba, lelo nazana makambo enseignement. Ngane tinga Satan go sala ngai logo te. Ndenge nini? Yo muto. Hein? Et puis personne azo saktumbula Satan, nzamba osepela na ngate. Po nzambe Satan aza de plus que pasteur. Po pasteur à côté ya mundimi, akoyeba kondima na yete. Po nzamba yeba kondima na yo, il faut Satan ya na ba œuvre na ye. Ah, soko Satan ya na ba œuvre na yete. Yo ndenge nini, yeba ke nzambe asa asali. Bino siko Satan zo sala musala nzamba tinda ye, bo avandi, ale bino kaka. Satan na niati yo, na likote yo, na buaki yo bisika bikauka. Yende zobako amitika kaka oniata ye. Kasi yango na zo bundisa bino. Yango na zo bundisa bino. Yango na zo bundisa bino. Yango na makambo nzambe surtout bozana be rebelle. Oh, il faut que luke longi na nzambe po mona nzambe faut kufa. Bandeko to changer mabondeli. Jésus alobaki oyo azana posa ya tata kosenga pa tata akoti na chambre. Asengi nzambe na secret. Mais yo na ozonga place na okaka. Ponga na olembote. A ozoboya Jésus. Car yo moko zoloba Yesu, Jésus a dit pardon. Yesu alobi. Soko zana posa tata kota. Ozomona te ke ozaka azaka kana mona. Na yete na lobi na senga kana yete po askende ko pema. Na boyi yete me maloba na ye na zo zwa ngomwa muke. Ozomona. O intéressant ki yo. O intéressenga. Parce que Bible eza wana ndenge bango moko balobaka eza mbeli ya minu mibale. Ndenge ni kote ana pe contexte wana na comprendre on a ntembela minu mibale. Ndenge ni na mbele minu mibale. Boye peut-être que ndoki pa celle la Bible. Ouais, parce que tout le monde a pu passer rebelle le loba ça il a ndaka bonganga mais bango nyoso ba tamela na komba Jésus. Jésus le baï que ebele ba roya ebele mais ebele ba rozala yanga été. Donc makambo pezo monana. Pourquoi balobaka te au nom de Dieu? Balobaka au nom de Jésus. Po ezana verset moko na Luc 12:10. Okoko sakana na kombo ya Yesu okolimbisama mais ko sakana molimo mosantu te nga penza base nanga Saint-Esprit parce que c'est lui qui doit m'enseigner, c'est lui qui doit m'enlever tout le mal que j'ai si azana ngai. Mais normalement mutunyo ça a tozana trois choses, tozana corps, âme, esprit. Maintenant siko ce qui est esprit na yo eza makasi c'est que âme na yo ba kosakana nango ba o ba sakana nango. Ah nga ba osakana nango te. Parce que Nzamba zotila nga confiance na génération oyo. Nzamba zotila nga confiance. Et puis pe ndenge bosenga ka epa ya Nzambe. Impossible boko senga Nzambe loko te. Boko senga Nzambe loko te. To senga nani? Te parce que Nzambe tango asali mutu a projet ni na pesa ki biso. Nos projets de malheur, de paix, de bonheur et de nini wana na français hein? Et de nini hein? Bon sikoyo projet wana Nzambe sa bongisi la biso yo sikoyo zokene na église Nzambe sala boye pona ngai mais obéissance ozo obéir yete yango wana Jésus petit Jésus alobi cherchez premièrement le royaume de oyo tikali e ko pesa mela yo bongo lo nini Nzambe sala boye pona nga orge pona libala Nzambe abongisa pona musala Nzambe abongisa. Ah, musala nde ozala pasi po ba compagnie zate. Ozomona so merci, j'espère que tu vas na ba frère.
tozonga siko na mama sona biso j'espère que bozala ki belé boseki pe belé donc tu sarabino tanga di dazo yamba tika zo yamba ba doyen ya musala oyo papa mbafuka tozongi na moi ba sujet na biso par rapport à l'actualité zo le Canada na Congo yo za doyen ya bano nyonso bazo bi koko na bango koko ya ba donc yo olongwe côté ba doyen mais oza koko parce que na bandi théâtre na 1974 télévision na bandi yango na 1980 ba misusu bazali ana babotami te ozomona naza koko na bango lokolo tuninga question wana ya wana zoko yebisa na son excellence président de la république Fathi Beton na bolingo na ya Nzambe akanisa biso ba reconnaître biso ba pesa biso titre honorifique na biso parce que soko biso to bandaki te ndepe lelo ba makambo ezate pour fleuve avec comme fleuve ezana source soko source ezaki te fleuve pe linga zala te bolinga bato linga tambola wapi alors donc pardon papa Fathi Beton son excellence na leli ezate ke mukona okufa bosala boy te bopesa nga ler na vivanga mona liango na ba famille nga ba okunda ngai merci tellement pour toucher point wana avant de continuer to kotana makamba ya Tcheko mais quand on un peu ko expliquer biso na aneto na série na yo tant bo bandi makamba ba théâtre oyo bozalaka na banali na banani groupe na bino ezalaka nini po lelo ba mona ko mais ba yebi penda histoire na yo te ngai na wuti na minzoto wela tozalaki sembadi moto na coupe zwe tadi kabamba masasi takinga chef Pecos ba misusu kutu ebunga mipoto mona na kapenza lisusu te en tout cas batu nazana bango na mutu bango wana to biso nyoso tilelo tozana biso tozali ata mutu moko te semba dazali zwe azali tadi azali kabamba azali takinga azali mende tadi en tout cas pardon pour tadi nzoto eza makasi mais bafar na ye sala asu bien te misu me faut tambula na mutu ata torche ezali mais faut za na mutu donc gouvernement botala nga likambo muninga na nga wana tadi tala kaka biso tozwa ba carte yende lokola ayoka na tendenga bella wana en tout cas nazo yebisa na président Elombe asala faveur tout yepe azwa carte po azwa moyen ya ko salisa misu wana carte sango président mtapesa bino to mama Denis mta facilita bino tâche lelo so beli bokena HJ mama Denis mutu a facilita biso mais ngai nde nazwaka maladi moko makasi awa merci fondation mama Denise sokotende lelo na sina koma nanga mikuwa po maladi ezwaki nga po nga na bela te po na banga ko na zobela balie yote po zobela minazaki maladi makasi donc de grâce ya carte wana ebikisaki ngai yango nazoloba lelo boye mama Denise nzamba pambola yo pe abakisela yo mikolo po ata bazoloba na bango musala nde mutegoloba si bino bokabula de quand misu bakende pa mama Olive misu batikale pa mama Denis ko toyeba te banani na banani yango yezo sala ki abutana na ba poison alors nga kutu makambo ya poison etali ngai te pe ozwa nango nga te ponga na za peti ya Nzambe utila nga confiance ya poison ezwanga ta nde tozala na mokili oyo ko mutu na mutu ayebi Nzambe na biso ndenga za komemela ye ponga nalobaka Nzambe na nga te nalobaka Nzambe na biso omoni ntina Nzambe apekisanga na kende église te po alobi tala na television botalaka te soko meka Nzambe wana simba te yaka komeko ya ngai bo wana Nzambe nini yepe Nzambe ye nini or c'est notre Dieu ozomona c'est pour cela il y a des perturbations na makambo ya Nzambe et puis me bazana bango rien bazozwa courage po na nini po Jean Komaki
soko Jean Koma kitalinga obenga mamusala nzambe ndenge. Nini oyo kanga yo Jean Koma? Hein? Jean Koma randeti nini? Makambo akoma na Bible te. Akoteya batu kondima ya Daniel. Tala Daniel bondimi na ye na libulo bankosi balie yete. Mais ye moko azoteya banimba ndimi so babi pasteur. Excuse tokende na jardin batie pa balio. Oyo bete eza yangate ya ndima na ngate ya Daniel. Ozomona pourquoi bozoteya yango? Merci. Dans une grade toujours la sujet langai na robi maté. Mais quand un peu ko expliquer biso na époque na bino. Ni bo bénéficiaire, ni bo bénéficiate pour se retrouver na ba position au bozanango par rapport ya kala na par rapport ya lelo. Biso soki toza privilégié parce que gouvernement de batalaka le présent. Pour mieux progresser, il faut voir le passé, autel le présent, ozo songer le sous futur. Ozo mona, mais bango bazotala le présent. Baotala teke futur elaki. Na tangu na biso, ezala ba joueur, ezala ba musicien, toza sala ka pona succès. Na bino ba bien na bino te bozali ka pona succès alors. Yangwana bato batala biso tangu wana to sepelisaka bango fele makambo ebele yo fele. En tout cas, basunga ka biso pe. Basunga ate vie wana sepelisanga. Neti ya Fiston Ituku MDD na MDD ezali na commercial na ville. So ke kuno komona biloko ezala kuna. Et puis pe azana village Fiston Intuku. Après na pesi mbote na Serge Makindu. Monde arabe. Neti na nchangu wao so lingo tinda mbongo. Kokene pa msute. Kendeka na monde arabe. Oya PDG Serge Makindu. Okumona penza mbongo kokende malamu. Retire pe ko retire malamu. En tout cas, na pesi mbote lisusu na mama Maxime Motema ya Kams na Angelique. Oh lingo sasa ndaku na yo. Ozo ba singa ya bien ya courant. Kendeka na Angelique na commercial. Et pas ya maman Maxime Motema ya Kams. Alors ndenge yo lobi wana biso penza succès na biso za kolandaka succès koyebana. Et puis peu président Mobutu azaki penza pire fana na biso numéro 1. Contraire bino bobanda kota na présidence ya makasi bino bozaki na comment je peux dire laisser aller bobande kokota bozoya bo sexa Mobutu, mais par rapport ya ba artiste oyo babimi lelo, qu'est-ce qui fait que bo bénéficier te na makambo bozalaka nango kala? Question na yango surtout bénéficier te neti na makambo Mobutu on nous habille ba mela biso Mobutu apesa mbongo na mela bino na otanga kombo te ye moko yebi takinga te yebe lui aussi on lui habille, on nous habille nous tous ba mela biso nyonso parce que ba ba leader na bino yango bobanda ko banga leader beneza la nani po takinga mtakenda po bino bobanda ko sala théâtre bozo sala yesusu na musique bobanda ko mélanger to ba pesi bino mbongo yango j'espère que to landa ndenge papa takinga lobaki ba pesi mbongo akende ko sumba ba instrument na poto tanga kendaki bonyongaki bokomi koluka bobomisa ye botile ba poison bokotela bandaka nganga siko pona nini bosala keloko na soki bozaki bomoko omona te ke lelo bonga botika ka kombo faute ya nini faute na ndenge ezali mutu na mutu azolinga amimatisa mutu na mutu alingi amimatisa. C'est pour cela omoni ngani makambo na lobi awa pona makambo ya Bible bato ba yeli biso Bible balobi il faut dire la vérité. Mais bango basali susu nini toute vérité n'est pas bonne. On a raison. Babaki Bible lobi pose à bien follow la vérité. Follow la vérité. Il y a aussi Bible en lobi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis Bayoloba, aimez-vous les uns les autres. Alors sikoyo bango baye ko sala diviser pour mieux régner.
ozomona ngo wana nyonso français divisé pour mieux régner ozomona normalement yango wana biso Afrique tozo souffrir africain tozo souffrir parce que toza na trahison po boyeba ke toza na trahison bayebi ke Afrique soko esali États-Unis bazali susu te Europe Amérique tout bazali susu te yango na batelemelaka mutu oyo ayaka na makambo ya États-Unis surtout Congo eza manga ya kotela baza batu mabe bango nde mutu bazomonisa biso pasi na kati ya mboka na biso. Comment se fait-il nga kolomboka au lieu na diriger biloko na ngai mupaya aya a diriger biloko na ngai? Parce que ceux qui ezalaka nango yo za na bozwi na yo mais oyebi ko diriger yango to za na intelligence to za na sagesse te mais mutu moka yebi valeur ya eloko wana aye au lieu que yo ozwa 10% ya komi ko zwa 10% yo komi ko zwa 5% parce que so ya tiki yo c'est que biloko wana ko perdre yango c'est que bino moko ko kaba yango to kaba yango te biso pe soko to boyi bako teka yango lisusu muza telemilaki bango bozana capacité ya kosala ba téléphone bozana ba matière wana nyonso mais bosalela yango te siko mundela ya zo salela bino siko mabeza to salela kango te po to bungisa spiritualité to tambulaka na spiritualité ya bapaya parce que la langue c'est l'esprit c'est Dieu. La langue c'est Dieu parce que ce que tu bien baloba Adam na Eva muta kabula ba kombo nyonso e ya muyanzi Adam muta na Eva muta ya kabula ngona giyanzi ya muluba Adam na Eva muta ya kabula ngona giluba Or nos ancêtres savaient tout po mundela avant ya nanu kutwa yete mukongo yebaki botanique na lolenge na ye akabuli banzete na zamba nzete na nzete na kombo nango apikuli pe nzete azotangela pe ba parti ya nzete na munoko wa mboka ayokuta pe bakabula banyama na zamba nyama na kombo na yango ayokuta bayebi calcul neti mukongo soko za na 30 soso nazoyeba ngina yensusu makumata matatu soko pe lemi sato azoyeba ndidi zitatu zisele makumole yensambwad mundela yakitendeni ni bayeba ki calcul. Alors, la langue que Dieu a inspirée à vos ancêtres, de donner tout, de faire tout, de connaître tout, allez, vous la jetez. Et comment est-ce que vous, les descendants, vous serez inspirés? C'est par ta langue que tu dois être inspiré. Ce n'est pas par la langue étrangère. Nga français, si on a le français, bobo quand ça que pour ne s'appeler en anglais. On est s'appeler en français. Alors on est compliqué en français. Na français nde na mona biloko belé compliqué ngai. Ni nani. Net maison, nde ba komaka maison, eza maison te. Eza maison. Mais eza yi maison. Po ana iye kokoma ete. ZP SP kokoma ZT. Maison. Net na koti classe. Maître abandi na ngai na l'alphabet. To tanga alphabet tina suka. To répéter soko 3 fois. Maître alobi na nga koma gâteau. Ngabi maître impossible. Pour alphabet bandana bandiko tanga ngo tina suka na moni lettre G ezate. Bo G ezate na koma gâteau ndenge nini. Maître ko asim parce que za G za G. Kasi yango na kasi moyena koma na te koma ngo ezate parce que za G. Siko maître na tala bo abandi G A T E A U. Abi gâteau ngabi mais non, ce n'est pas gâteau. C'est JATHU. Po afuna tanga efuna tanga ngo ape funa tanga ngo ipe funa tanga ngo bongo bilo o bongo a u e koma o ozomona ngote za faute eza faute munene akomi genou siko tango akomi genou nga na tangi genou faute mindeni na gâteau na genou c'est que ça va lettre lesbienne eza na sensité. Tantôt Moubali, tantôt moi aussi. La différence est bon, il va comme les sous abi comment kaye. Nakamati K natie, nakamati Y natie, nakamati E natie. Abi non, ce n'est pas kaye ngabi lise, kaye. Mais c'est kaye c'est comme ça. Yes igole la commune ndenge na ye akamati C atie, akamati A atie, akamati po biso ashito ko tangilango
akamati H atie, akamati I atie, akamati E atie, na R na suka. Na tanga boye, ngabi maître, c'est ça hier. Po efo tanga kango. Ba ba lettre mususu, okomi ozo tanga ngote. O lettre miwe. Lena yuka kaka lettre miwe ngalobi. Munogweza na ba lettre baba. Nagomi pesa nango lisusu te. Yango moni français na mi pesa kanango te. Neti na mona yokala. Yo na français soloba. Je t'ai vu depuis longtemps. Longtemps wane lingo loba nini? Tango mula. Mais kala. Je t'ai vu na mona yokala. J'ai vu vous ancien. Vous au monde. Je parle ce que j'entends sans tenir compte de l'autographe. Oui, ce que j'entends. Moutouana Lobaga français, Maï, cet enfant, ce type-là parle le français lolo, ou bien rivière, aux hommes. Yango aux hommes, français, ils en ont des ordres, au moins calcul. Calcul la facilité, non, ça la calcul. Tala bamason bango bazo sala, ava kata nini, ako sala nini, ako calculer. Tailleur pe, soko azu mesure, ako sala nini, ako calculer. Donc, calcul les a final. Po ba mama na biso ba kende ba Dubai, ba yebi muloko ba Dubai te. Bango ba yebi lingala te, mais bazo sala achat. Yazo sala vente, yé bazo sala achat. Et oui, mais français na ngone logo te. Po batu bazo mema mboka na français, bazo zo solution te. Merci, j'espère que tu sais que Belé Nanda Koundé Naipsagibino, c'est un artiste professionnel au Tolobaraka et que nous vivons. Tolingaraté, to soutenir l'artiste Nabiso, to papa Nabiso, Basali Belé na Congo, to soutenir Abanka, ceux qui te okiliwa, Mbongonde Bimi. Na minute, papa Nabiso va souffrir. Bana bénéficier, na bénéficier vraiment dans le côté. Baza ba monument Nabiso, ba tout le monde bazo mérité et Belé na Katia Congo. Le tout le monde a un talent, bima la succès. Ils ont bango te babandi makambo wana pour succès ali. Succès ya ba jeune ezali bango. Pour ya ko vendre ça le côté. Mais otali karabo oseki. Mais il y a des gens artistes au ba ko taper banda kubo au sentir que succès il y a une année 2 ans courte joie et silinango. Et tant que papa, to que va to clôturer coller la tête. Na bi ko na passe. Les malheureux dans le cœur. Et puis, ça m'a donné les malheureux dans le cœur. Ça me donne les souffrances. Parce que moi, na cause à la beauté. Papa soutenir Papa Wendo. Est-ce que Bino Borosala Babiloko wana te le président de la République a moni bo bengelanga papa nani mafurana ça donc na pesa biloko nyoso nango posa. Ce ba pesa ko za na maîtrise. Na maîtrise. Pour na yebisi yonga na za petit à confiance en Nzambe. Na tambula ka malgré ngaité, c'est que Nzamba linga kote comment que yoko za petit confiance en Nzambe mais Nzamba zo tiko souffrir na Congo. Bongo Moïse va abazwa libération sa mosala kini. Amona ki passe. Bino penze. Moïse va libération amona ki passe. Nzamba talaki mutema na ye atali ke mwana oyo penza azana kondima ya solo ndenge moko pe batu mususu oyo balobaka Yesu abikisa misusu Yesu abikisa na ibango te nini ko senga na ba autorité ya mboka par rapport ya bino ba artiste nini o senga pa ya mama Denise nini pozo senga pa mama Olive nini o senga pa ya président de la République bon natanga mama Olive te c'est que yo linga mama Denise nazako senga loko nazako senga ba reconnaître biso parce que toza ba monument ya mboka oyo tozali ba icône na mboka oyo na ba pays mususu batu lokola biso bakobwaka biso te parce que sona lo ba bobwaka biso parce que ko vivre penza o mona len mususu na ndaku ba otilo fufu ba vérifier agité hein pona nini bozwe zate hein ba vérifier agité tembongo ekokite ya kolia o o mama tilo tala mwa bula fufu na sani pe ya bana mike donc
moye te. Ko nango Yesu na camarade non pas. Ah, tika. Nga penza vraiment. Omona le musu mwa fufu wana. Likaya bwa 200. Omeli mai. Ta elo moko na komisaka Nzambe. Nzambe merci. Osala mabumwa vitre te. Soko salaki mabumwa vitre. En tout cas na Congo awa, olinga komona tata mususu 17h. Soko tomboli chemise. Omona tala ndambo alipa. Tala mai. Bon. Ozomo. Bosunga biso. Basunga na nini? Basunga biso na ba moyen na makambo nyonso. C'est bon, merci. J'espère que tu as biso na suka na lingo bakisaka mwa muke par rapport ya ba jeune ba komi kotia na ba poison. Lelo tu quoi kufi na poison, mama Kalunga za na poison et tant qu'artiste professionnel pe koko na bango okoki lobani na ba jeune o ba komi kotia ba artiste poison na eloko okutu ke ye ako remplacer yeti et tant qu'artiste et ça la binonde. Normalement eloko ezo sala bango pona nini muninga komi boye nga pe funa sala tu na koma boye na vie kotala muninga te soko olingi ozala bien na vie kotala muninga te tala ya yo na Nzambe tala ya yo na Nzambe lela na Nzambe ndenga nazo lela boye pa ba mikonzi Nzambe pa yebi il doit toucher le cœur de eux tout a mitema na bango. Hein? Quand il doit toucher le cœur de eux, en tout cas, naomona moi bien. Parce que j'ai l'espoir. J'ai l'espoir que Nzambe ko tout amitema na bango. Pe ba okanisa biso. Yangwana. Junior Bitatu, mbote na yo yangwana. Nicole Mwana Nsimba, mbote na yo yangwana. Bilton Fambo na Emma Wele, mbote na bino. Debaba mbote na bino. Kuna na kati ya France, mbote na bino. Na salie pe Adida oyo a tourné ngai na salue pe Onema le grand caméraman soko yete ndebo komona ba image ote mais ndebo moni ba image oyo en tout cas félicitations na papa Onema na suki obewana mais makambo eza nango ebele parce que yo mokbino momo yebi eza télévision ezala keloko ya batan mais bientôt bino nyonso bozo sambela boyeba ke libérateur na bino ezanga po bazwa ba kozwa ndenge nini otso bazana posa ko soutenir yo po bazwa ngai na pesa numéro na ngai plus 243 425 345 20 14 toke na version ya français plus 243 85 345 22 14. Bon, il y a deux numéros. Numéro mususu yangoyo. Plus 243 90 63 70 60 8 nasuka. Merci Milbi soko kokozwanga moko parce que to komina biso na suka. J'espère que tozala ki ebele na Congo Winner Télévision. To sepeli ebele mingi bozalaki na ba problème quel que soit na poto États-Unis Canada moko sunini partout bozali kaka j'espère que bozali ko sepela. Merci na bino ba nyonso bozali ko continuer ko s'abonner toujours na Congo Winner Télévision. Merci na ba commentaire na bino balobi Fabrice Kabunji donc merci na yo donc na ba commentaire et tout ça la dit dans le Mumba Kitoko donc ba commentaire que ça la moi bien moi ba remarque que ça la pe biso moi bien pour na ndetska kana etwa bino mutoye ba nyonso na mokilo azala raté toye ko la kaka donc ba remarque ndem te sala même muta ko la malgré to bandeko kende banchik ata to tangi kuna suka na professeur wa zapena mayela ko luka peso devoir ko kende ko sala na ndako potango zo kende na ndako au travail parce que mémoire no et que ça un peu malamu là je salue balobi maman Sarah Kabunji balobi moi ça le kingolo na mwindu likolo nango yomoko pourquoi pas Maman Pépé, je te salue. Balobi, hein? Yvette Yale, pourquoi pas Costa Mayas. Les enfants, je vous aime beaucoup, toujours tonton. Hein? Tonton a dit d'aller là, bino fort, Balobi. Famille Mbala Mobimba, sans oublier mon enfant que j'aime beaucoup, Balobi. Rifaldi Lumumba, hein? Moi, l'homme à la taille S, ceux qui vous s'appellent na image. Topé sa merci mingi, hein? Balobi topé sa merci mingi na trésor on est ma 1000 B. Asimi caméra na maboko on simbi on a trépied.
to s'abonner massivement. Ngana bino to kute na prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.